Alléluia. Maman, comment on a libéré au cadeau? Maman, Papa Pierrot. Ah, les Papa Pierrot. Ce témoignage vraiment, comme ces hommes, ça qui nous a bandoki, parce qu'il y a mingi, il a souffert mingi, mais il a dit qu'ici, il y a Papa Pierrot. Dans les hommes qui Papa Pierrot, ça fait la gamme. Ça me l'a capable Papa Pierrot, les gars qui ont sauté à la bengue, il y a des nini bien. Mais moi, nous avons ma bobo mayani. A ébissé un mal, on a repéré ça yote. Aux amoisines, a évité mon ami aux ânes. On a bien ça les qui n'a yo. Ça n'est le côté nos souffrir qui pour moi yo. Ça qui a aussi mangé de la zase. Les poubelles ça aussi malade de la zase. Na tambo l'hôpital mingi, na tambo l'église mingi, na zozo qui sortait. Na 5e mai wana na pesa ngana mela. Après ce mai, autaki na ngwa. Autaki ngo awa na kaka. Papa Pierrot sawa. Est-ce que ça? Azali Papa Pierrot yake. Fleuve mai océan soki mango pesa kende mai na utaki na ngao utaki na ngopi awali na église ah pesa ka domai c'est bon toka mai kuna na po utoka ki mai na po siko basala ke honi to bondeli pona yo bondeli pona mai siko na mutazo na mo asali na nda apena zoni na akela kuna na komi na ndela na moni azote matisa voix ayebisinga yaya pesanga mai wa ngabite mayo ezayanga mena ibi ndenge oza te nayobi koza ndenge nanga mena opeso te abite eya nazobela pesanga mai po mayo soki tobondeli soki moto aza na kindo ameli yango ekomplike ngape nazwi mai apesi ye tosilaki ngai tosoli nga mpe nakeye mpe ate ok zongisana mito mpe anayekasi mama nini eyaki ntango yo meli mai ntango nameli mai likumevaki ovimba awa loka moto aza na zemi maladi nangami opération bandaba makambo ebele ngai nabi te navanda nameli mai wana ntango nakei napokwa nachema ya fu na moto nalingi nalamba nayoki lipumu ebalukinga makasi nameli mai namelaki yango safe ba 15 heures na ba 18 heures nalingi nabalusa fufu nayoki lipumu ebaluki nabi mayango ekomosanga lisubu likambo nini nayoki siko esika maladi ezalaki ekanginga makasi siko nabeleli ye nabi ai papero mai na yo komo komplike ngai ayebisinga alobi leki na ngai oza na maladi papa minito oyo alobaki na koti toilette nasali diare moko biloko ebanda obima epa na nga naboyi nabima tia toilette soki na mai nazwa mpona tia na tala biloko nini ezobima kati na nga papa natali biloko nalobi nabi vraiment nakopesa ye na nga nini nakopesa donc ebimisi nyonso ebimisi na maladi ebimisi siko libumo nayama libo ezongi plantenge esongi ndenge ezalaka papa na mbeli donc libo ezongi ndenge ezalaka esongi ndenge eloko eza isusu te eloko eza isusu te libo ezongi pla papa ezalaki ngai nazoka na libunda nga neti mwana me mwana te naza na semi te na dérangement neti mwana ntango namelika mai wana papa kimia ekotanga na kati na yo aisusu eloko te Mama Dolo, ufanye wapi? Afanye esika moko na papa Pierrot. Na masina. Siko mama. Batu nyonso babela mabu. Batambole pa na ba prophète. Batambole mopito bakikite rolo baba moni. Papa na oyebisa bango papa yo ndani olo banani famille na mobimba tozoya awa.